congodialogue.com. congodialogue.com. Mbote na bino nyonso sika bozali bozolanda vraiment émission na bino na site na biso Congo Dialogue, vraiment il y a la patronne na maman na biso Francine Ngembe, vraiment na pesi nzambe merci pour na souffle depuis pour bikola la kolamka les habitudes na pesi merci mingi na cameraman na biso, vraiment na réalisateur na biso Christian Chibangu, merci beaucoup pour nous avoir assuré donc bozomona vraiment babilili oyo ngata nyambongo vraiment na bike bo messana ngai donc nouvelle présentatrice il y a émission na bino vraiment tout est permis. Nebi Kenyamakor, Azalara a déjà présenté l'émission, donc Azakaka, donc Nanaeka, Nabaki Samikara, Potosara, Moulongo Talaka, Lobby, l'Union fait la force. La PC merci, Nabato Batukenaka émission Oyo, Willy Mouchin Kodi Amboka, la PC merci Mingi, na Kevan Business, la PC merci Mingi, na Adams Business, la PC vraiment, merci Nabino Skanya Sobozali, Nabi Kebozai Belé, vraiment Bozolanda émission, Nabino, tout est permis, présenté par votre humble servante Tania Mbongo Lelo, vraiment dans un instant makasi pour la première fois l'émission nazo yambela bino pasteur moro ya munene ya mboka na biso balobi epa na ye ratarate, donc pasteur Lité Akanda il est vraiment aza vraiment na puissance makasi, donc to éviter lelo vraiment ceux qui omeme na biso na anglais ni merci beaucoup vraiment na bino nyonso pasteur lelo tozana ye to beta masolo na mbebele belé pasteur Lité Akanda, bonjour. Bonjour maman. Merci. Na baignoso baza partout dans le monde bazolanda biso na pesi bino bambote belé pe merci na yo pe oyokotia ya yo micro liboso na ngai soki bomo ezala kite tunga kito lobate tokoloba po bomo ezali na banzi toyokani. Ok, merci mingi tokoloba po bomo ezali pasteur balobi tango continue ndako ya musala nzambe il faut apambola yo na ebite soko pambola site na biso Congo Dialogue, maman na biso Francine Ngembe azolanda yo et puis émission na biso tout est permis soko pambola plutôt déjà li pamboli déjà ya pasteur. Voilà, vous avez un pasteur, donc vous comprenez, donc il fait très chaud aux gens à Kinshasa, vous comprenez pasteur vraiment pour ne pas bien taper quand même beauté. Merci. Tozo pambola site. Balobi tout est permis na kati site. Mais na moni déjà buzobe bandika kana bandeli. Oh. Pasteur Tikabo. Et bandi ndeni pasteur buzobe bandita. Buzobe se bandi, tout est permis. Eza esika oyo mabota na biso ebele bazo vanda pona kolanda. Bana na biso bano bakoya lobi pe bakoko na biso eloko ya malamu na kosala prière te po soki nasali prière wana nakomi muta ba sentiment buzobe pola nga naza muta ba sentiment te me na koyebisa bino botya eloko ya malamu pe titre ya kitoko oyo kopesa soni te na mboka pe libanda kuna esika bapaya soki bobebisi nga na bino tina lifo bon. Vraiment merci beaucoup comprendre il y a ta pasteur Lité Akanda, donc il faut comprendre que non et pas la union c'est en Akanda pasteur ndenge nini activité zo ki ndenge activité na yo to ka ki osala ki première édition ya Lité Akanda ezala ki le 26 mars na Apocalypse wana na quartier 1 est-ce que kopé sa biso vraiment ba retomber est-ce que réussite ezala ki vraiment total ndenge vraiment obana ko se préparer. Merci ya liboso ko remercier bato bayaki. Ezalaki première édition Lité Akanda mokile monaki na Apocalypse 22 kuna na quartier 1 et pas ya Majoli Kamba elekaki kitoko makasi na remercier bino ba nyonso boyaki ba utaki libana mboka pe ba baza na mboka na nga bayaki pena ko se présenter na zongi seli bino pena merci ya mingi po boyaki ba activité zo kende kitoko makasi mais loko ezozanga biso bato ko soutenir ndenge na lobaka soki mutaye na vérité bato bakoboya ko soutenir mais soki mutaye na buzoba landa mama boniko toke kamweka pase toke maleme na kamweka soki otali vie ya bana baso bazo tika mitakala na internet libanda na vie onga nazo vivre bango bazana ba vie ya bien pona nini kongola lingi makambo ya buzo be komi malamu ekomi mabe. Ozomona sikoyo responsabilité ya bino ba yo pasteur tant biso ke tozo tambola ndenga mabe bien faut vous on biso na nzela ozomona biloko ozolinga bazongiso na nzela
mais tango bakozongi so na nzela yo tomboki osili kolobi ye lokola meki o to saliza muke tozo laksi ya minene bongo ndeza kitoko te. Donc pasteur il peut déjà connaître déjà ba problème tant ozolo ba bongo mayininga na pamba te donc déjà ba sala ba buzo ba bongo na bato te ki. Oui. Bazo sala ngango mingi. Eza kitoko te. Nalobaka boye tongo midi pe pourquoi esengeli mutu nyonso ozwa conscience. Ezala mwasi, ezala mobali. Nga nazokamwa makasi na mboko makasi. Nazoloba bien tongo midi pe pourquoi trouble. Donc vous comprendre que vraiment les pasteurs l'été à Canada donc boye naebi que mingi bozotala vraiment à travers notre émission tout est permis vous comprendre que donc tout est permis pasteur à libre. Oya koyoka tenga nepe to koyoka na te. Omoni nga na nzela ko pesa nga mbote te na zoloba bien tongo midi pe pourquoi bosa na nga nengo bosa na libela mama bota yo. Boniko e komi nini yango. Trouble moko ekoti na minute o na mboka. On a ko papolela ngo pensa batu biebe surtout na église. Na ko beta batolo lengo na papolo na nyati yo, na kwesi yo, okota to hôpital. Peuple congolais esengelo zwa conscience. Mutu fwe sala. Kuzoba ya makasi ekoti na mboka. Bozo sala ndenge nini surtout bino. Bande konanga basi bozana buzoba makasi. Soki na tei na tongo na pokwa botomboki. Soki na tei na pokwa na tongo botomboki. Mais babi poza célibataire yango ça bon parce que si ma so mère azalaki mupanze ngeza bon te. Akoya. Nazolinga ndete konyokola mwana batu ya mwasi. Nalobaki mboka za na pasi. Faut ko apaiser makamu susu. Kolala na mwasi na mbetu eza malamu. Mais keba bazeme ko sa nini? Ekoya. Bana bakobota mesengeli bana na ko encadrer bango moma ke mbongo ezate misale ezate ko encadrer bana ndenge nini ndenge ba yaya balobaka to tchana se ndenge ngape na tchena so yo te ya ba jeune marié nini bato baza ba jeune oh non ba balite ba célibataire na église bolanda vie na ngai te yo nde landa o nga nazote ya yo tongo midi pe pourquoi boniko nga na yebi o nga nazozela. Ok, merci beaucoup, pasteur. Déjà, est arrivé là, yo, au Moutoumon, au bon délit pour le Moutoumon, quand on a beaucoup de Kinshasa, et puis Moutouana, à Pafouki, à Sompe, ma Pangu, à comment rouler Pécaros. Déjà, et comme là, yo? Oui, ils ont dépendre, c'est leur vie à moto. Et ça, na makambo ebele, ils ont les canasses na moi, oyoto bossa na te destin ya moto, ça testé ya moto. Margeto kweli na faux terrain, na mboka bangambo. Mezana mutu mususu soki tanga makia pambwama akopambwama. Mangelo kona telemelaka makasi tongo midi pe pokwa mutu abenga nga na telefone allo daddy. Papa bondela pona nga nzamba pambola nga na lupango muyibi lukuta. Boni boyeko mapango eza deja belé na mokili otozali. Ngana koko bondela mutu te po ba pesa e lupango yaya soko meki biloko bongo na telefone na ngana ko papolo bi matama kila na zolo. Boniko et comme nini mama zalaka limete na loba pe na za mutu public ezolanda ngapela moni mais ngapela kosenga pasteur selenga prière wana nzambe sela so prière pa na site na biso Congo dialogue to mata likolo makasi siko ton yo botia makama malamu ezosala papa na mama na bana bavandi bazotala baza lezi non biso vraiment mamba bien zalaka déjà site na bino bokomisango sexy wana buzoba makasi bozoboma bato ebele. Ezo sala soni makasi landa na yebisa yo. OK, merci. Nazolo babie tongo midi pe pourquoi? Yaya, nako buka mutu moko mbanga na kati église boko regretter hein. Mapango ezali, tunanga mapango eza? Mapango ezali. Kosenga nzambe lupango te zana bato ebele bazo sakana na nzambe makasi. Omoni nzambe lokola muninga na yo. Yo so mona nzambe za venturier. Yo vandika boni ko sakana na nzambe. Nzambe sasa la nyonso. Omoni mindele bazo kitaya kwa cadre mboka na bango mama na zo biso mapango ezali. Mais sika mapango wana ezali loko ezo bomeza nini tunanga nini? Ezani basi. Mayezate, kurezate banzele ezali. Mais loko ezo boma bino nini kwa envier. Souci na yo kaka nzamba pambo lupango na lemba mikongeza. Non mais pasteur,
Nyon se ça le pangu. Bon mec tinga partout na ko fanda pasteur tika boy pasteur. Non bon comprendre da pasteur littéraire quand on bon comprendre bon message vraiment pasteur c'est ce que vraiment pangu ezali donc mutu fa singa ka nzambe na mikongo bo so mutu a préférer ne lemba. Problème na mikonga na lembeze loko moko eloko ezobo oza mwana muke na mboka oya na ko papolo ko regretter na émission ngo pe ko kata na makambo esili na zolo babi na so chama bongo siko wana siko comme suma mususu mama nzambe za fo chana so betu chana c'était pasteur comme papolanga lisusu pona makambo ya chéri mais pona matea na ko chana c'était yoka na lobi bien mapango ezali esika mapango wana ezali mapango kitoko yaya érosion ezate solo ezate za mapango kitoko tali entandi osepeli mais loko ezobomeza nini fo bacha ba mai kote kuna bacha ba kura bacha ba nzela ya bien nde wana lupango siko ngeloko na telemelaka makasi kotungisa nzambe te tika ba ventire wana eloko ezoboma onde ko envier zo envier gombe ma campagne lingwala lemba tika ko envier nzamba biso nyonso ya motu ya chama yele liboso pe loko ezoboma bato ebele ngana zo kama likamo makasi yo zo mona bien misale ezate pourquoi zo kende kotungisa nzambe nzamba zo pesa biloko abi apesa biso déjà nyonso ya motu yanga na lobaka boy mwana na nzambe nyonso esengelo zo conscience eza na ba collègue nange ebele bazo te ya bana mabe bazo bosa na loi ya nature omoni na mokili photo yebango nyonso déjà nzambe sasalela biso na makambo wana nyonso liwa pesa na kati faut côté ya peuple de Dieu bien nga biloko apa mapama na lingaka ngo te yaya batela crédit na yo ko benga nga pona makambo buzoba te poso ko meki na ko panza téléphone na nga pa manasa la perte. Ok, merci beaucoup. Vraiment, on les a pasteur à l'objet que Bilonio si vous en avez besoin, abonnez-vous pour la vidéo de Mampangu. Donc, Bobenga été parce que nous avons déjà tenu son disposition de ce dossier au moment opportun. Pasteur. Au moment opportun, tu vas là, maï, na courant, na banzela, ceux qui babongisi et qui place wana. Pour être l'eau que bomaka ya liboso et zanzela. Mutufon zeleza la kitoko, maïza la coureza la. Biloko ya pasi ya wana pour être ceux qui nzeleza malamu. Biloko no soza nango posa ekoya poete nzeleza malamu soki nzeleza mabe biloko ekoya soki place wana kureza te mulile ezali mwayo vanda wana mai soki ezate po balobi mai c'est la vie l'eau c'est la vie mai soki ezate ovandela kuna na problème nini na banzi toyokani pasteur tozaba na Congo toki vraiment total sans ignorer la situation politique ya mboka na biso bien bien pasteur bona pas responsabilité makasi parce que binonde vraiment boza église vraiment au milieu du village okoloba un mot par rapport ya mboka na biso ndenge vraiment makambo ezokendele bona ebité soko okolobelo au mort soit parole mo prophétique pour na mboka na biso po on dirait ba pasteur bosa elo teta 5 e bandaki c'est ça question maman. Donc on dirait pas pasteur tout le monde a vraiment responsabilité na binote na kati ya makambo 5 e bandaki tout le monde récita malamu te église de réveil vraiment tout le monde m'a belé te yo moko non personnellement na été so kolobani pour la situation politique ya mboka na biso. Bon, merci maman. Pour la situation politique na boyinga na ba politicien to beta na makofi pamba. Mais na zolo ba makambo eza na nzela. Peuple yo kangai et lokwa liboso ezo sala passe na mboka bolingo ezate. Ngana sana ba technique ebele ya kote ya bato olobina loba un mot pona mboka est-ce que ngai bazomona nga lokole loko moko ya pamba ya tina te soki na lobinde ba koyoka mais nazo loba nazo chama ina mona kote na yo oya mwanzo tomikewa ona mwa moto nazo loba mama eloko ezoboma ya o biso mboka bolingo bolingo ezate bolingo esengele zonga na peuple congolais nyonso. Bino mpe ba pasteur bolingo ete neti yo na pasteur John Boyoka na ata. Bino mpe bolingo ezate lité ya pete Boyoka na ata. Pesinga maloba. Nga nazomona kaka émission to kata po makambo isila motema na ngekita. Au moins sikondo bibongole kisike ya bolingo ezate. Pourquoi atangi kuma pasteur John Olembi mba moko? Makambo otuni na silicité. Zela na silisa olobi un mot pona mboka. C'est na lobi na intervenir ka personne parce que bino mo déjà to mo déjà na kina ba pasteur bolingo ezate. Zali mena lobaka boye. Bolingo na ngeza na ba obazo tambola kito. Oyo azo tambola mabe ngane mweto yokana.
omoni nga na nzela kopesa nga mbote te poso komeki nakopakola bimata makila na zolo boniko tika naloba un mot mpona mboka. Merci. Bolingo eza te, bolingo esili na kati église, na bapoliticien bolingo esili, na famille bolingo esili, bikolo ya mboka bolingo eza te. Moye toyokana tobunda mpona eloko moko, tobunda mpona nation te. Bato ebele batie mboka ona trouble. Eloko liboso ezoboma mboko eza mwana moke eza biso bato tomemi ba religion ebele. Yoka mama. Nazana bana onazokama na kati église baza mikolo na yo. Nazobenga yo mwana na sansa mabete. Esi yo ebi makanisi nga nazana ngo pona yo. Ouais, bandem so moni vision sakolika. Yo bala. Ah, célibataire. Ah, zomona chance na yo. Tozongisa bolingo oya kala. Bitumbe ezala pona religion te. Bitumbe ezala pona mboka. Mama, eloko esilisi biso bolingo eloko liboso za bikolo ya mboka obiso to mema. Muluba, Muswahili, Mutabandundu, Mukongo, tribalisme. Moeto tonga mboka. Wana ya liboso. Ya mibale oye na kati église biso ba santu. Bato ba religion. Religion ona religion o ezo yokana te. Moeto tonga mboka. Oh mokilo yo. Oye na famille. Makofi ezo beta na yaya na leki. Papa na mama kutoko yokana ezate. Moeto tonga mboka. Oye na politique. Ah. Ah yaya. Esi ba beta ni makofi ba panzani. Moeto tonga mboka. Totika ba aventure, totika maseki. Olali olamuki. Ozwi soki ba vision oya lokuta. Olobi mboko ekobonga. Yo ebi place mboko ebonga. Makambo nazoloba nde yango eza très important yango nde lokwa liboso to banda ko salela yango to zongisa bolingo. To bunda pona ba religion te. To bunda pe pona mais to bunda pona mboka, pona Congo. Mama, ngana yo za congolais. Congolaise nga pe na za congolais. Toza biso nyonso ba congolais. Ya soki to bundi pona mboka, mboka evandi kimia. Tous les religions boza na ba problème ite. Religion o boza lesi biso pe toza lesi. Likambo tozo bundela bana na biso eza bikamba religion te. Eza bana batanga malamu. Bana baliama malamu. Bana bala na condition ya malamu. Ba papa pe bazwa misala ya malamu. Kuneta la ka religion te. Menazo kamwa makasi trouble o batu batie na mboka. Un mot lo bakina lo bapona mboka yango wana. Koyana lo yengete na ba prophétie na yo epola. O ezanga tina yaya ngana ko buko mbango ko regretter ya boniko na ko panza mutu moko mutu boko kamo. Ngana za mutu ama sécurité ya kanda. Un mot yango wana luka ki pona mboka. Yaya! Peuple congolais zongisa bolingo. Tala buzoba o pe bino botie na makaso so ebisanga na loba un mot pona mboka. Yaya, mboka weza mboka bakoko. Oloba kina loba un mot pona mboka zala kimia oyoka. Weza mboka bakoko. Yaya. Comme déjà na combien de mots parce que ngatenga ki un mot. Un mot. Na koko loba un mot te po makama mboka ezebele mboka eza na trouble. Makofe so beta na tonga midi pe pourquoi. Yoka na ebisa yo. Félicitations Yaya. Ngana lingaka mwa salata kaboye. Merci. Ko bombi nzoto. Parce que bato ndenge na ndenge bazotalo e komi sikoli kamuna yo. Eza o wana déjà un mot pour na mboka disait si na lobi. On passe. Ngam na poser la question. Ya mais komi sikona loba pepo na yo un mot pepo ya lipambo lipo na yo. OK, so ya lipambo nde malamu. Ndenge zoboma nzoto boyeza kitoko. Biso toza ba bantu. Toza ba africain. Moi c'est sengelo tambola boye. Ezo kamusanga makasi. Yo na no balite. Mais nzoto déjà bato mosusu ya quartier bazo mona ngota ngozo tambola. Eza kitoko te. Tala bana basi olelo ya internet ndenge batie trouble. Mwana mwasa zo mona soka komi journaliste lambe komi mulunge na nzoto. Posa na ekaka kata bilamba sala émission na kaleson. Tala ba bêtise ndenge wana eza kitoko. Siko ngalite ya kanana lobate, aletango na koloba na tongo na poka ba otomoki ba bien ile ko la télé milika leson lelo na pokwa. Akomona be miso to kosala mitakala.
eza kitoko te na mboka biloko abongi ezosala soni makasi mwana mwasi avandi kaka boye lokola aza journaliste motema ezobonga te posa na ye kaka azwa telefone akanga foto na libela tinda na WhatsApp afilme nzoto mobimba ese biloko abongi eza kitoko bino bozoloba pona biso ebongo o makambo bino bozosala na internet parce monsieur pesa on va montage monsieur ça peut mutwana te bino nde loko ezoboma bino boza bilanda landa na yebi muta bebisi bino soko za teme nazo tanga communiste tanga kombo na ye babi tout est permis tanga kombo na ye to boya te kala biloko abuzoba tanga kombo na ye po changer ko tanga pe lokola ba moni Karine Mokonzi asombi mapango na mituka na vie ya mutaka liste ba journaliste pe bazo kokate bokomi na posa botika vie na bino nyonso mutaka la po bino be bosoma mapango grâce mbizi lokola ye pa vie azwi mituka mbongo likolo ya vie ya mutakala vie na ye simbi po atie vie na ye na exposition ba jeune fille ba collègue na bino bozo sisa na bango ba monike ye kaki mutakaliste pambo sexy la sexy azwi vie bongo biso nde totika la sima ale bana nyonso nzoto komi mulunge bakata kata bilamba omoni bato babebisi bato bangwana na tangi bakomo na bango yaya ngana bino tina lifobo toko beta na makofi mabe boche trouble makasi na mboka boniko ekomi nyango. Ok, merci beaucoup. On les a vraiment avis à Pasteur, ça n'engage que lui. Donc, Pasteur, merci beaucoup. To comme vraiment ko chité na suka émission na biso to lo belo comment parce que et ça débat makas na mboka na so Kinshasa na ebité so yoka ki gege so gege zo lo belo ni net so côté ya biso ni na place wana Pasteur Moïse mi eba kinzembo wana na suka azoloba au nom de gege et yoka na bien au nom de Jésus mais quand biloko nga ba WhatsApp yo condamner biso na ba nyonso to yoko yoka ke bimi gege na ebité so ekomi na mato ino de gelo kwana bon na mukuse azape mutu akoki pe kosala erreur po ya nzambe te abotama pe omoni mokilo yo tozoyeba banzembo alola mais tobotama pe na lola te lola ngo pe mutu amona ngo ata na vision azati mais za trouble makasi pe za soni nga na condamné ye te ye mutu ayembi gege mo na condamné ye ezate ya yembi pour na vie privée na mbongo ekota na po pour one is album yo benga ya ko betela au concert yo fele na ndako no so ago ya eza makambo ya vie commerce eza commercial asali yango po commerce na emata okopesa cette signification ya gege wana m susu ba zoke de malembe te na kopesa signification ça pour moi na gomo poser ba question na kanda na gomo poser ba question na kanda contaminer nga déjà eza commerce na ye nga bonzamba Kongo nazo ndimango lisusu te na komi na baduti makasi tozo sambela bien te eza business eza commerce balbum wana yango ezo sombela mituka balbum wana yango ezo salala na condition ya malamu yoka mamezana no pona nzambe oza mwana moki osambela katika nga papa na loba amen tika ba ventir ko ya nga boy nazo koka te na komicha mbeli pamba na kufi pe makambo esile ba yaya soki bomoni mutu azoteka munduki obenga nga na 089 78 37 29 soki nazalaki na munduki awa okotia teti boite na beti opa makambo esili landa wana pesa commerce pe ndo te ya pesa commerce pour passer Moïse mi benda imi da commerce yoka to emba pona ba awemba pona gloire ya mutu te awemba pona gloire ya nzambe eza commerce te yo yoka deja nga na télévision na sengi mbongo to na lobi botindela nga mbongo go passer Moïse mi ya senga mbongo yoka yaya album muntake na studio moment za ko sala album ne bazo sala ba vantina enregistrer nazo chela bango boro pe boma bango ekoboma bango tango album spirituellement vie daki nango pona kolongola wala spirituellement boma biton pasteur longola spirituellement expliquez nous biso bien pardon bat bazolanda biso vraiment expliquez nous biso charnel eza ba sentiment ya nzoto yoka omoni maloba nzembo wana mobimba ndenge ezali ochango toko to benga ka nzembo nzambo zo maitanga kanda makasi non ma ayembi vraiment maloba bien ba parole moko vraiment eza bien makasi ngane na zolo ba parole mabe na suka nde gege bebisi me ba parole wana ebaneti suka kitoko soko zwi nzembo wana chengo awa ozwi petala sima zonga moto cheza kaka eloko mo mais ba yesko emba pona gloire nzambi wani za maseki mama
na olobelo mabe hein ngoka nisi nga pona simbo na nzoto loko nini ezangi Pasteur na mo sabata. boniko ngande kobako yoka omoni musique oyo nazoloba bien biso nde toza bayoki bango baza na problème te po ya koti na studio ayembi selo sentiment na ye église moko yaya nga na bengisa bato wana na kati église na lele mbongo nyonso ekende okokoka te basengaka cher po eza bor na ye oyo akotaki studio abimisi baeglise ebele ezolela tokobengisa ye ndenge nini akoya awa ndenge nini po akosenga biso cher toza na mbongo te banzembo lelo bien aimé nazoloba bien bofongola misu bofongola matoyi motema na bino ezala disposé ivanda calme yoka nzembo eloko ezoboma biso na Congo bata ba sentiment bakomi ebele ba sentimentaliste bakomi trop na mboka eloko ebimi fo bovanda boyoka ngo nga mikolo uti koleka na kendaki na inde 3 na ke ko féliciter mwana offert ponga na zaka tout terrain na zaka na problème na mutu te na ke ko féliciter mwana mbalo offert ngalobi ah papa na yoki na kata musique no tala sima zonga moto ozongi singa pena moto na makambo ebele na yebisi mwa sanzanda kwa libala yaya poza na basi ebele mobala yego lokoto ana poto na kichasa na famille pasi amemi okuna na mikili ya poto ozui valeur kozozui valeur alokomi komona mobali wana ze susu tinate lo lendo ebandi ba comportement mabe bandi nene bisi mwa sabongo tala sima zonga moto yope mobali ovanda kia ozosala ba théâtre mwasi asepeli na yo amemi okuna okomi kuna obalukeli ozwi mwasi mosusu oyo kabwana awa kala kenda kuna na poto nayebisi mobali wana tala sima zonga moto me nayoka mwana na biso oyo aza mwana moke na makambo ya Nzambe mbala moko gege uzomona eza nzembo ya Nzambe te album wana mobimba esi nalobaki album wana mobimba bokonsidere ngo kaka ndenge moko na baalbum ba jibe na ya bawera na miziki na banga mokili awa yo oye kotuna nga ba question lobi papa na yoki gegi ozotuna bien metango bakochango wana ofuka mima emiso bandi kobima buzoba makasi bozana ngo yaya nga na kati église na nga na suspendre banzembo nyonso na yeko pesa ba musulman raison na yeko pesa ba branamiste raison na yeko pesa ba kimbangiste raison na pesi neyo raison pona nini baboyeki na bango banzembo wana nga nazalaka kidiba na kati église na ngai nzoka bango baza sage papa baruti zoya yombote na église ope na sepelaki nango makasi Adassa Ebenezer Adassa eza na Hollande église wana peso sepelisanga makasi eza kitoko te betela biso nzembo ya bien eloko ezosala mabe nini bato misusu balobi yo te eza erreur ya lolemo yaya saint esprit aza mutu ya erreur te yo mona saint esprit keno sesa mutu na erreur na yoka te saint esprit azobenga mutu na kombo na keno bengi na kombo ya yaya keno bengi na kombo ya papa keno bengi na kombo ya mama te saint esprit ezala mwana muke ezala mukolo biso tozaka bana liboso ya saint esprit abenga biso na kombo tosala attention na biloko abiyoka yoka na bendi yo matoyi mwana nango oza mwana mukie na bendi yo matoyi oza mwana mukie makasi na bendi yo matoyi botala banzembo nino koko yoka papa bongola motema mama bongola motema bino ba artiste o bozo bimisa ba album na mboka oyo nazoloba bien bozo tia trouble makasi na mboka bo changer ponga na bino to yoka soki ozo yoka te ngano pe to koyoka na te omoni nga na nzela ko pesa nga mbote te po soko meki na ko papola bi matama kila na zolo album nyonso afa bima na minute ongande lite ya kanda na telemi soki omoni nga ite ebima te soki na yoki ebimi na mopanzi nga na yebite yaya tango na soko na kati église na ko papola na kangi na papola na kwese kuna na banzi to yokani. Merci beaucoup Wanezela-ki vraiment pasteur lité à Kanda Boyo qui ndenge vraiment à répondre à la question na biso vraiment ba question ezala ki yanga tanya mbongo ba réponse ezala ki yae nete beti masolo par rapport ya ba makambu nyonso pasteur merci na pour répondre à l'invitation na biso to komi vraiment na suka na ebité ceux qui oki ko pesa numéro à téléphone et puis ba mabanga na ondenge za parce que pasteur azangi sa ba mabanga ta na liste ya munene nga vraiment pour na kosuki sa na pesi na ki caméra réalisateur na biso Christian Chibango vraiment so moni bilila
à bosso mon pasteur vraiment à bendi beauté donc ça grâce à caméraman nabiso réalisateur nabiso Christian Chiba on appelle si merci mingi balobi la patronne hein, la patronne vraiment il y a site nabiso au Congo dialogue maman Francine Ngembe vraiment si vous allez kuna na Bruxelles na pesi bambote ba gros bisous na pesi merci mingi na vraiment na muto azo assurer vraiment émission au vraiment sponsor émission au Pierrot Ngombo El Picasso na pesi merci mingi vraiment la Willy Mouché Nico Diamboka bato ba vraiment va soutenir émission na biso tout est permis na pesi merci mingi na balobi Adams Business vraiment bah merci mingi na pesi merci na Kevan vraiment business na pesi vraiment bah merci mingi si quand bozali na pesi merci mingi na José Moko Africa Food na Allemagne na pesi merci mingi balobi Zoro Mabia liswa monde vraiment tanya mbongo vraiment za produit ya Zoro Mabia liswa monde vraiment si quand na biso espèce samba cheval sans tache na pesi mbote mingi na choix mia lolo vraiment si quand zali papa nga ba bonne guérison na pesi mbote et si quand zali na pesi mbote mingi vraiment na bino nyonso na pesi mbote babi dadi mondele alanga nzembo to fa na banani bozela vraiment album na bino ainsi va la vie la mingi te ezobima donc tokofana banani na pesi mbote kuna na Pretoria babi David Kabongo chez David Kabongo na Pretoria ingénieur Lamine Louba vraiment na Pretoria tofana banani na pesi mbote ainsi va la vie na pesi mbote mingi na Carlos Kabamba ya mama Gigi na Pretoria leader Cheti Ebu na Pretoria na pesi mbote mingi na Anaïs Mawete na France na pesi mbote mingi na mère na biso na pesi mbote mingi la famille nga mobimba famille Mbongo famille Wabi famille Kitoko donc vous êtes tellement ebele bino nyonso mesana vraiment kolanda émission na bino oyo tout est permis na pesi mbote na confrère na nga Nyamakor babi soda makasi Nyamakor et si vous allez donc bon mesana vraiment kolanda émission donc ce bon moninga la présenter donc vous s'inquiétez tu vas te Nyamakor azali vraiment aza présent nga nazara wana pour vraiment totombole loko oyo na ye wana kaka pona ko baksa 1 plus moi savoir na biso na msala oyo po kende liboso vraiment pasteur merci beaucoup na pour répondre à l'invitation na biso to comme na suka numéro à téléphone ya bato nyonso bazana besoin ba benga pour na ba prière pour na marambe belé et puis ba dédicace na yo na bato nyonso bazola depuis na suka opamboli lokwa to ya côté na lusambo to mape na lusambo opamboli biso na ndenge ka usala. Merci pour na mituna topé ba question soko benga na numéro on na koyano la yo plus 243 89 78 37 29 plus 243 89 78 37 29 international Lelo Mbele Blaise Jogo na Jogo kuna na kati ya Turquie azoko bango international Lelo Mbele Blaise na bosanité Patrick de Panama mutu mbongo ebele jeune milliardaire papa na China kuna na Paris de Panama Patrick bientôt album ezobima ngengi sangai tika biso nyonso tongenga na bosanité papa Victor Bwanzambi molongani ya mama Jeannette Bwanzambi kuna na kati États-Unis na Amérique esika bozali na banzi tozoyoka na bien na bosanité boss Okito Panda Charles kuna na kati ya Luanda na kati ya Angola na Lukampa boss Okito Panda Charles boss Gauss Gebe kuna na Lukampa na kati ya Angola na bosanité Serra Mangobe Mushinda na kati ya Lukampa kuna na Angola Patience na bosanité Patience Kisudi kuna na kati ya Angola na kati ya Luanda na Angola kuna na Lukampa nazomona diamant ndenge zo sopana manager 003 kuna na kati ya Lukampa na Angola na bosanité mutu mbongo ebele Patrick de Panama Boyimbo jeune milliardaire papa na China famille Kasota na Lemba Kasota famille Kasota na kati ya Lemba pona mituna topé ba question benganga na numéro oyo plus 243 89 78 37 29 wana tokosola masolo ya ngai na yo ya biso mibale ya litoi muntu ayoka te merci na banzi toyokani.
Merci beaucoup. On a vraiment la bonne sanité. Balobi Dominguez Akena, shop musique. On a fait Simbote na bijou, Mobunga, Balobi Papa Miel. Vraiment, on a fait Simbote Belé. On a fait joyeux anniversaire. On a bébé na biso Chilo Kitoko. Vraiment, on a na préto. Et on a fait vraiment joyeux anniversaire. Non bébé na biso. Nzamba Batela ba longue vie vraiment. Merci beaucoup. Te koutani prochainement na numéro na biso Mususu Yasika. Na site na Bino Congo Dialogue. Maman na biso Francine Ngembe. Et puis na émission na Bino tout est permis vraiment on est à Kitanyambo on a présentation on est avec pasteur Lité Akanda Boyo qui vraiment ndenge vraiment ba question zaki yanga ba réponse zaki na pesi merci beaucoup na Christian Chibang vraiment ndé m'assurer vraiment maramunyo sur mon technique merci na Nyamakor confrère na Yesiko Zali merci na bino nyoso ba na poto vraiment bo message na kolanda vraiment émission na bino tout est permis te koutani prochainement na numéro Mususu ya Sika ya émission na bino tout est permis bo zala toujours bo s'abonner toujours na site na bino te koutani prochainement bye. congodialogue.com congodialogue.com